mokonzi ya Congo Lokole News.com. Lelo ezali fête ya Saint-Valentin. Saint-Valentin ezalaka fête ya ba marié ou ya ba célibataire. Lelo batebe ba profiter ba pesa ba déclaration d'amour na ba chéri na bango, na basi na bango, na ba copine na bango. Boyoka biya na ba population. Mbote mama. Mbote mama. Tozo mo toza na fête ya Saint-Valentin. Ezalaka pona ba marié ou bien ba célibataire. Pona nga fête ya Saint-Valentin ezalaka pona ba marié ba o babala. Mais non mona yo kangi suki rouge noir, no mo pe pantalon kuna noir rouge, body noir, do basi na Saint-Valentin zo mo ne pa na. Te nga suki na kangaki. Donc na yo sutuka lelo nde wa sanga ke le 14 février. Donc na ebité. Na lati na kaka na ebité. Siko yo tika chéri na ndako ka ye moko mwa copain na wana. O asala ko mo ba dépense mingi o tika ka boye. Mo lo te mo bes na buteza te. Soit benginga wana ezala mais soit benginga te to fa na biso. Rendez-vous pour pesa inter rendez-vous bon. Ah blo wana za blo ba marié. Wana za ba marié nde mutu ba ko sepela biso ba o non to balite to ko sepela pete. Conseil ni o pesa baninga basi oyo basa ba marié te ba olinga ba sepela na fête ba marié. Te ba profiter te parce que za fête ya ba marié. Bo profiter te ba célibataire bo za kwa nganga bo na ngo fêter. Bo sepela te parce que ba marié nde mutu bana droit o sepela na fête na bango. Po eza fête na bango. Pour nga eza fête ba mourir donc marié ou pas marié soko za kaka na bolingo na boko fêter na bino lelo. Conseil ni o pesa ba oyo baza ba marié te mais ba profiter na occasion na bino ba marié po ba sepela. Bon, pour nga comme ça na fête ya mutu nyon surtout o aza na bolingo na mutu donc nazo trouver normal na souhaiter bango ba bonne fête balinga na makasi et puis les journée moko il faut ko ebisa papa o nyon so bombela na sa mutema donc bonne fête à tout. Pas cadeau à papa ezali pour journal les jours ya surprise. Moi un moko bongisi mbetu otema ba oreiller na yo ya rouge, mususu ya noir, mususu ya rose. Yo cadeau nini obongisi pona papa era uta musala. Et papa uta musala ebo ayo okuta cadeau ni obongiseli. Ah vraiment. Ah pour nga lokwa papa zata za na mission de service donc toza mo musika mais ba natango déjà na zoki texto na ngai na zongi selipe to fait ba bizu na musika na poko pe to benga na ba bizu ka na musika. Oui, il y a une différence mais la toute chose tout d'abord qu'il y ait l'amour quoi qu'il en soit, tout d'abord la bonne santé et du travail. Quand le travail n'est pas là, vous serez incapable quand même qu'il y ait du bon amour. Et c'est ça que nous demandons au ministre du Travail, des Préventions sociales, de revoir en tout cas le dossier des travailleurs qu'il a. Parce que sans travail, impossible de se marier. Sans travail, impossible même de faire quelque chose. Et nous demandons au ministre du Travail les documents qui sont là, qui étaient adoptés au Parlement, comme le dossier des anciennes de 24 sociétés. Jusqu'à présent, ce dossier traîne encore. Pourquoi? Et tant que des recommandations du Parlement est là, alors nous demandons au ministre du Travail de revoir d'urgence, de prendre la décision qu'on paye des anciennes de 24 sociétés. C'est ça qui va permettre aux jeunes garçons de se marier et les parents de récupérer les enfants qui sont dans la route et même de récupérer les toits conjugales. Parce que sans travail, la santé ne sera pas là. Nous demandons au ministre du Travail de tout faire, de résoudre les problèmes des dossiers des anciennes de 24 sociétés et les subjugants. Parce que le Parlement a déjà donné la solution pour ces dossiers. Il y a des recommandations. Même l'accord global inclusif a déjà réglé ce problème. Pourquoi il traîne? Il y a des corruptions lui est faite. Alors nous demandons au ministre du Travail de tout faire, que d'ici fin mars, qu'il y ait une solution pour les dossiers. Et c'est ça qui va permettre aux gens de se marier, qu'il y ait de bon amour. Saint-Valentin tout d'abord, sans l'argent, Saint-Valentin ne peut pas marcher. Parce que quand il y a Saint-Valentin, l'argent est là, l'amour passe très 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 bien. Bon, fête à Saint-Valentin, c'est le mot de réjouissance. Et c'est un peu la moutounioso. Moutounioso, son étape, il peut se retrouver marié ou pas, il peut se retrouver à se réjouir dans Nengi Alingi. Mais ce qui est, disons, oh, eza pena mingi na batu, eza ba marié. Toko pe sango mingi na ba marié, netinga na za marié te, et concernant ngaïté, mais tellement il y a quelque chose, un peu de réjouissance. Qu'on se retrouver en état artiste, qu'on se retrouver artiste peintre, qu'on se retrouver dans Saint-Valentin. Mututu à cause de la bien et puis ça met les moutonios. Mais yo za copine non, mais cadeau na ezali. Oui, copine nanga so na na villa, eza pour la reluka, pour na réjouir à se pélaper dans Saint-Valentin. Na offrir pe lo mo ya bien et na bombi yango bien pour na ye et ça peut être aussi comme ça.
conseil nini okopesa na ba Valentin na ba Valentino? Na ba Valentin na ba Valentine, il faut pas to visager ka ke o tokoki ko sepela te esengo eza pona mutu nyonso. To permettre bino ba Valentin na ba Valentine bo sepela pona esengo ya mboka na biso. Merci. Ah, maman. Na zo mona te na ko répondre ni. D'avance, eza ba fête mo bo da ma père nga linga o fête ngo nonte. Na linga na ko fête ngo te. Pona nini? Bon, elo nga linga o fête ngo te po nini? O le ke to fête mais e commence ko sa buzuba. Le baba buzoba ngoto yoka ko ba te. Bon, ba buzoba comment? Ba ndeko na biso moko esengaka ke photo ke fete na ba bar na hotel ko sala ba buzoba ko langwa ko mela masanga n'importe comment ko legisa niveau. Donc moi to banga sumu kilezate. Conseil nini okopesa na ba oyo baza ba marié bien ba célibataire pour na fête oyo? Bon, pour na fête oyo conseil nga na opesa neti masa na ngai. C'est un marié. Na habite sozo mon alliance na musapi na ye. Wana masa na ngai lengeleye. Hein? Fils mubongo masa na ngai. So la tia la marouge la tia ngo par mois d'oubli. So e bayi da tia lelo akola tangote. D'ailleurs tanga komi a regretter bi bon na la tia ngo etant que lamba onga na pona ina lata. Mais na la tia ngo pona fête te. Alors, to vaninga na yawa. C'était journal les jour au somika fleurs pour des fleurs OK on peut si maman au vananda ou so père so maman so met la bière so met bière naie yo peut papa so met la bière au vananda ku total la journée quand ngesi là mais o ngana kende na sa déplacement bona boité. Merci papa. Bon journal lelo na bongisi na sumla mama na fiske fleur na memela parce que bato bazo fêter fête comme bifeta feta ezana ba o baza ba marié te ba faire fête de dépendre na ba marié ce n'est pas dit ba mourir mais dépendra na ba marié mais le bato comment fêter bifeta feta ngala musique faire pour na memela maman CPC le landa na banzo bongseli cadeau na e na bongseli cadeau bien faire mora bien na memela pour kana gepesa pour na journal conseil ni na opesa na ba oyo bazo fêter pour na lelo baza la ba marié baza ba célibataire bon conseil na opesa souvent opesa na biso ba marié. En tout cas, fait ce que biso faut que c'est sa maman. Que c'est sa maman le but que nous sommes sa maman boki na babar. Te c'est mata à partir d'aku. Ouais, je n'aime pas ma c'est mata à partir d'aku zarabia. Mais na ba o ba fêter bi fêter en tout cas eza mabe. Soko yebe loko to ko fêter ngoti. Pour comme nous au niveau fêter mais to fêter ka pour un sentiment. Faut yebe loko fêter nani. Loko fêter ka pour un sentiment, jamais ko fêter. Faut loko nous ko fêter, faut ba journée au fêter pour na nit na fête. Merci papa. Bon, normalement, et là, il y a deux sens. Soit c'est marié, soit c'est célibataire, on peut obima. Donc, on tout va jouer un rôle, moi, c'est Valentin. Au tout bien, on a marié. Mais le lieu comment il y a jeune, tout le peut obima. Pour tout ce ça peut passer au abisso. Ce que vous préparez, vous avez cadeau pour la copine. Bon, pour un cadeau, bon, ils ont une carte de V. Moi fleur, après c'est là moi remets moi place moi bien tout solo là ensemble et ça là bien. Cadeau na net si wana vraiment wana. O na bon c'est pour na moi sinanga. Bon wana moi sinanga Pauline na linga ye makasi. Ye mora ye ba surprise ezali na linga mingi na pesa toujours confiance na nyonso o asala pour na o ngape na sala pour na. Donc a osepela azape déjà osepela. Yo bozaka boy o mona mo zana mo mutu mo boy pembeni. Au moins aller au camoufler mon mina o aller aucun na momia tenga eloko bon normalement ça on bon mais pour na vraiment wana moi si na vraiment on azarane pour d'être botina e bon on a ligné Pauline je t'aime toujours mon bébé je t'adore je te porte toujours dans mon cœur dans pour la mariée pour la célibataire te yo ça marié na marié te na ko lelo fêter non fêter pour na petite amie na baliété na baliété siko sepel ça été attends moi cadeau attends moi fleur attends moi liloba moi pour sepel là oyeb c'était lelo non c'est pas nous sommes na petite amie na pesi ba ngombote c'est tout. Merci. Et ça juste pour na marié hein parce que ngana za marié te ba Hollanda ngote passa sana ana kisangani a Hollanda
na pesi mwasi nanga Rita Yenga Shao ba fête monene na Saint-Valentin malgré toi à distance mais na motema quoi espace ezali. Mais lelo na tongo benga qui était. T'es au soleil déjà. Pese-moi texte. T'es non na pesa était parce na pied à voyage. Kasi bo seconde ezana fo loba tamo liloba moko pour sepela de parole d'amour. Nzama pesa biso ka bo moimo leti to koma bakoko to koma mpaka dalingi etro na ayeba faiblesse nange pa nanga kombo na e Rita Yenga Shao nanga trop ngalinga trop motema nanga zaka plein pona ye. Je t'adore, je t'aime, je t'embrasse na koti otina se maman phrase na ko pesa maman comme si ayibi déjà ba phrase na pesa ka ye oyo oya se plara nango na pesa ke bandaka la mais lelo le kaka po ya lelo c'est spécial faut le belé moi liloba moko donc oloba non ba jeter mes belé mais ya lelo faut luka ndenge ni yoko loba po mama sepela pona lelo penda maman bon merci na ndingo lobi na kwa ko sepisa maman na ngai na kombo ya maman Nasi donc na ko pesa phrase na ko bakisa niti na bengi pena kombo pena ya D8 chéri na nga D8 bon si na bengi na kombo de 8 donc e pesa ye bisengo na ndenge oyo esengeli pona fête ya lelo na onero oyo na pesa rae donc eza pena makasi mingi na bike na bombeli moi tanga pa kombo na nyonso tindeti Christian Ndisu je t'aime bongo ya solo wana po sepela sepela yo po sepela te na sepela ça va na benga na bon chérie de 8 en tout cas toko donc je t'aime donc na luli yo donc na lulaka yo donc place aux vraiment qui toko talanga pe qui toko donc bien raka Saint-Valentin sombeli ni cadeau ni obongseli Saint-Valentin vraiment na préparé les moi téléphone moko na sombeli HCC HCC moko ya bien one wana cadeau na préparé pour na madame na ngai ona kokende kotika na poko alelo po ayamba ngane sengo po aseplisanga plus ya koleka ndinga aseplisanga liboso wana Christian Ndisu muninga seli mama cadeau ya téléphone acheté bongo yo oseli mama nini toleka pesa conseil na bae oyo babali nanu te opesa bango gwa libala ezaka nde nini gwa libala bon na kosepela pe na koloba na ba oyo batikali ba oyo babali nanu te ba bayibaka valeur ya mama te en tout cas asepela kozana chéri place moko c'est une journée ya lelo akomona ndenge ni bilenge bilenge ya mama ndenge ezalaka lelo kuto bilenge ya mama eza pasi mingi pona ba oyo bazana bango te po lelo ngai na okende na madame nanga na voisin nanga moko azalaka na ne célibataire azana mwasi te lelo ngai nazokende na cadeau penda ya HTC 1 na opesa mama na miso avaze donc vaze place azali po epesa pe sentiment tu voisin témoin on a tu témoin ko place azabwe pe et PCP sentiment bala a garder pe ya pe na chérie donner tinga na zana Christian Ndisu ngape changa témoin ya cadeau à maman. Merci beaucoup, vous m'avez accordé la parole. Pour moi la fête de Saint-Valentin, moi je ne considère pas ça. Pourquoi? Oui, c'est la fête de païens parce que la fête de Saint-Valentin dans la Bible, Dieu ne connaît pas cette fête-là. Dieu ne considère pas cette fête-là de Saint-Valentin. Pour moi aussi, comme je suis chrétien, je ne considère pas la fête de Saint-Valentin. C'est ça que j'allais juste vous parler. Oui, merci. Merci beaucoup. Je sais que na lingara na sanae ezara Saint-Valentin mais Saint-Valentin o ezali depuis linga qui na konne ko garder amour wana pour toujours. Phrase à bolingo. Opesi kombo na e opesi nde tike non Flori ba le komoso na lingi yo mon amour tout ça tout o lobi ka ebele. Rachel ngiro makasi. Yo mwasi na ngai pe yo mama bana na ngai. A part yo mona mususu te. Donc buto lelo na mukolo lelo ya mukolo moko ndenge to bandaka. Yango wana lingo makasi. Merci beaucoup. Bon, copine n'a été selon on a réclamé pour la maman Abisso. Aujourd'hui c'est le jour de Saint-Valentin. Asimba papa malamu abatelaye va continuer na vie na bango ti nzamba ko bengisa bango va prolonger sur la Saint-Valentin bande bango ba kufa ki ba Valentin na Valentine de ba kufa ki jour à Saint-Valentin bango va continuer l'amour wana
ti suka molongo nzamba obengisa bango batikala malamu nzamba batela bango. Message nini opesi na ba oyo bakobima lelo bakeko fete yo pe ata cadeau bombeli ata copine ote opesi ka mama mutaboti biso na papa pesa pe ya copine ote. Na copine ngai moko ayebi na pesa message ya bolingo nzamba zala na ye abatela ye te wana te bozala na chambre message d'amour po oyebisa ye aotala boye ata monga lai na ba 0h ba 2h aokanisa. Bon, la message wana ya bolingo na pesi ye akandeka confiance avec Jonae tozala na biso bien nzambe bon alingi yo je t'aime beaucoup plus que moi-même d'abord nzamba azala na yo apesa ope longue vie na yo Saint-Valentin na ope leka bien ya lelo. Flori Bale Komboso yo moko yoki yo message ni opesa mama la buto lelo papa pesa message na bae oyo baza ba célibataire nde mona yo lelo pesa ba message conseil ni opesa bango pona basi na bango. Bon o baza ba célibataire conseil na kopesa bango kaka patience kaka na bolingo esengaka ti bakoma ba marié bakoma ba marié bawelisa vie après c'était maleme kala musala ndeko pesa biso pe to komba marié molimo a célibataire kolongwa biso. D'abord elo mo na ngina corriger feti ya lelo ngala za chrétien na za mwana nzambe ngapo na ebisa mwasi na ngai ki na lingaka ye na ozelaka le 14 février te donc bolingo o naza nango na mwasi na nga na kosala yango mokolo nyonso epuis na kolakisa ye mokolo nyonso ke na lingaka ye maloba ya bolingo na koyebisa yango mikolo nyonso na ozelaka le 14 février te. Mais lelo ezalaka jour tanga kombo na ye kasi jour amba mama ya basheri tanga koma mama opesa déclaration ya bolingo. Kombo ya mwasi na ngai eza chéri na ngai Aude Lutumba Liongo. Ayebi ke na lingaka ye et c'est une femme que j'aime beaucoup et je la chéris beaucoup. Mais pour le faire, je ne vais pas attendre le 14 février. Je peux le faire à n'importe quel moment. Merci papa. Je vous en prie. En tout cas, je ne sais pas mourir. Tema na lela na linga basi mingi na lela mo ba te ko linga basi mingi ba ke na linga mwasi na nga na affaire bango ebele non en général na linga basi mingi na ta mingi en général mingi na linga basi mingi ya solo na linga basi mingi tema na uta na mwasi na linga basi tonet journal lelo za journée oyo na fanda na mama marqué na musala na après musala na matana kita 15h. Vous êtes obligé de faire la pemene. Vous êtes pemene. Pas bakuto obligé. Obligé. Na obligé de faire la dans ye. Pas bakuto obligé lelo. Ya lelo est obligé de faire la dans ye. Faut signer ebise ya bolingo. Ah chérie d'amour, mon bébé, je t'aime, je te caresse là où tu es. Oh bébé Cathy, je t'aime chérie. Bébé Cathy nani. Faut aussi ça. Aussi sobi netike Flori Bale Komoso. Aussi si pensa bon que je t'aime. Yo pe lo ba bon ko ba te ka chérie Cathy. Po ba Cathy ba sebe. Nga pe na ko za Cathy. Oh chérie, je t'aime Cathy Mpoyi. Ça fait Mpoyi. Puisque moi c'est Mpoyi, ça fait Mpoyi. Je t'aime chérie Cathy. Oh, je t'aime. Oh. Lelo. Lelo a somo. Saint-Valentin. Yo mo mo na. Kadoni no saleli. Kadoni no saleli. Là c'est ça déjà on est déjà et c'est dans bureau non. On l'a vu mamie. Ah lelo za boy au pesinya onya habité. Zo islam bo. Te zo kisam kona. Au moins so pesa pardon. Journal les affaires t'as la vraie journée. Au moins des naza déjà respecté hein. Rouge noir. La sope journée on lelo. En tout cas bien biso ba mourir sinon so. Togozala, lelo ba conseil zali, ngana maman, tout ça déjà prêt vers 15h to kenabiso. Conseil ni no kopesa ou bien message ni no pesa na ba yo ba balate, na ba yo ba bala. Message na pesa na ba yo ba balate. Balela. O azangi mwasi lo azangi mo ba lelo. Mama na nga lo fluselo so ka o balate alela. O azangi mwasi te lo azangi mo ba alela. En tout cas, je ne le sais pas. Pour nga na après. O azangi mwasi.
nga naza déjà. Cadeau nini opesa mama pourquoi lelo? Cadeau liboso na pesa motema nanga. Ya mibale. Ya mibale na sali lo mo boye moyen na tango ça était pour eza prêté. Mais dia na sina mais ya liboso mingi za motema nanga. Merci papa. Déclaration nanga pona mbali nanga nalingaki makasi lama papa mwana ngai. Donc lelo na jour esengo yanga ne pona bota malilo, na jour esengo yanga nai. Mobali nanga na lela fort. Tanga papa mwana nga pesa mwana boga lama mukoma. Na lela na kraka. Il faut tanga komba papa otende tike David Olito na lela yo fort mobali nanga papa mwana nga. Eza bongo tanga ndeti na suka toyeba ba kombo. Oh natangi komba la mamba okide. Loba komba papa nde joteke no David Olito na lela au fort. Mbai nanga ana cadeau na bien lama mukoma papa mwana nga na lela na cadeau na ya bien na pourquoi. Kombo na ye pesa kombo na ye. Lama mukoma. Conseil nini opesa ba ye o babala te. Sko conseil nga opesa neti na ba fille. Ba o babala te bana mibali fixe te. Eza mabe pour les ba jour wa boy da foza na mobali no coré serré net nga za le fara corps na mobali na lama da ba ope ba bali bazana na mibali te faut ba sala fort ba luka mibali na bango pour moi si normalement faut na mobali na ye da moi so zangi mobali ya souci mikona mikolo au moins ba jour net nga de ma part na ngambala sanga na capote pour na mona ko za confiance na ko pe lengite lo posona le tout lelo e mambuka to kuta na lobby na tongo pour lelo qui plaît qui neige fara mbundu na mbundu na ba fio bazangi mibali le na mama plein le lo lwata donc biso ta fara na mibali poza maele boso bakate mobali no corner sande te ba ko de corner le lo ne ba titulaire de poste le lo ne titulaire de poste e bana lelo mais mo pe ba papa bakima batiti ba mama bakima wana ba sir na bango te ponga so na sina mbali na ngana lelo fara na corps à corps ngana na lelo baso bazanga mibali bana souci ya makasi pour lelo moi sinyo na mobali ne lelo main dans la main. Le fara. Ba bazanga mibali balala. Ata velo, le be vendredi ba oketa prière. Ba les atana prière. Biso tona mibali na biso, tozana bango le o na benga mbala muloko benga te pozo eten. Azana mbera mupanzi. E comme ngamba vendredi bo samedi bo kutani. Bon, je t'aime na lingagai. Tanga komba mama ndeti ngala ko tanga Christian Ndisu je t'aime mon amour yupo tangi pour nanga bo Marceline Bofenda je t'aime na lingio en tout cas bonne fête à Saint-Valentin lelo to za bisika to za et les gars bien c'est bon ça mo ko tena ko pesate wala mo retika la bien ba jeune retika na biso te problème ba do banda biso bana kango boite to sala kango to eba ki Saint-Valentin te biso mona ka Saint-Valentin le 14 février. To comme ça on est bien le loyo na bana mekenin tout ça bise makamona zarakate et comme na bien moko. Bon d'abord toujours pas mal en Zambie ko ba que Saint-Valentin nous na katia moki ba to ben fête des amoureux mais à principe kolanda amour pour na ba marié pour na ba tunyo amour to vivra toujours amour mais le ko la ba pese ngonde ngwana fête wana naibi que pour moi sinanga nalingaki toujours aza moté malanga tanga kombo na e ndeto tendeti Flori ba le kombo so nalingi yo David Olito nalingi donc tanga kombo ya muté bande badeti suka Fabrice Malita nalingaka yo mingi Maman Bijou Kamubea la femme de mon cœur je t'aime beaucoup. OK. Kadoni no bongseli na butwa lelo ou bien na pokwa lelo. Bon, toza pona biso te tomba toujours pe mo kona biso anniversaire ya mariage na biso. Et ça biso grâce que on va fêter en famille, on se prépare pour fêter en famille, mais on vit déjà l'amour toza toujours na bolongo. Et t'as un homme de Dieu, toza nango chaque jour. Et t'as raté pour une journée moko spéciale boy. Chaque jour nous vivons toujours l'amour wana kat na biso. Message ni opesi na ba oyo babala na ba oyo babala te pour na journal lelo. Na koyebisaka batu oyo babala te ba profiter de l'occasion pour nous faire n'importe quoi. Parce que mi ba comment profiter de l'occasion oyo ça n'importe quoi pesa mukolo oyo ndeba erreur rebelle ça maladi pe kotaka ba zemi pe buzo be kotaka parce que ba valoriser pesi mukolo moko to ke ba côté wana pour na tina ba obaza marié to vivre toujours bolingo na biso za ka pour na journal lelo te mais à la chaque jour na souhaiter na batunyo so bonne fête.
Ah, Godé Bisengo, on a dit que anniversaire non eza lobby. Ce qu'on a na yeti nazo luka. Yango na ye awa nazo tala bato zo leka sona kozwa. Nazo ina nute. Do yoti no zaka a ozana chérie. Yeah, nazo luka. Yango nazo zana soma le papa sona lingi na pese pe mbala moko. Mama nanga komisu nini? Osala ndeni. Nasa ndeni. Kasi nazo prier pour nazo ate. Bolo beki to photo prier no. Yo beta non pas ba kulu to za nga. Bon nazo somba kaka. Tana osomba. Na otala na makanisi na obenga oya biso ya mboka azana mboka azana mboka mais lobele atali loba moko na lingie mingi kombo na nde chokota nde ti love Luciana papa na nene na lingi o mingi kombo na so na lobi kombo amsuba ko piquer ba crise lelo oya ko piquer na ya titulaire à poste. Il y a titulaire à poste. Oh, a piqué na écrit ça piqué na. Bon, a piqué na comme na quoi na. Comme na Julia ba qui doit bi Julia nani. Si ça peut comme Julia Ngola. Voilà. Julia Ngola nani. La t'es follow ba pen que non. Gidil Bisengo. Tina suka. Yo ko ba te que Julia ngaite. Si ça tina suka. Na sili za suka. Julia mon amour. Mon amour kombo ba Julia ba zebele ngapi na koza Julia. Chérie na ngapi na ba koza Julia. Ezaka moko. Comment original ezaka moko. C'est les déclarations bolingo chérie je t'aime même né. Na français na ebite kana kiyombe. No ba kiyombe ngakuna olelango fort. Na kiyombe. Chérie nditi kuomba. Nintidi, donc je l'aime beaucoup, je l'aime tant, voilà. Oh, Jean-Claude Nsingi, yo mo yo kit. Ne papa so déclaré na kiyombe, bo yo déclaré maman ndeni. Jean-Claude Nsingi, na kitantu, oko déclaré maman ndeni Jean-Claude Nsingi. Jean-Claude. Ouais. O pesa mama cadeau ni. Na pesa cadeau. Na pesa ka bagata. Si oyo, chosi oyo sombela. Oh sombela. Nyoso na tandea. Oh wapi. Yango oyo papa abia osomela mama oyo yango ya poni oyo abia osomela na kiyombe na somba na kiyombe dakaza bati ntidi kuombo dende kunsumbula dia OK merci c'est Valentin de kunsumbula di papa voilà Jean-Claude Nsingi oyo kit muninga sombeli aye yango oyo ebongo yo osomba nini na kintantu Jean-Claude Nsingi yo osomba nini. Merci papa. Tokomi na suka ya reportage na biso. Boyo ki ndenge ba papa na ba maman na ba jeune ba lobby. C'est Valentin ezali fête ya ba mouré nyonso en général. Mutu moko te papa ko ke beta libanda te. Bongisa maman malamu a chéri rier bien. Po eza jour na bino. Ko bi malibanda te libanda okelukani. Libanda okelukelo te. Mama za nyonso ko sepelisa yo. Mama yo pe. To sarape mama te, to sarape papa te, ata papa kene musala. Zela papa koya obongisi chambre na bino kitoko, place oboza bino mibale po journal lelo, eza journée na bino. Fête oyo eza pona batu nyonso, eza ba célibataire, eza pe pona bino. Eza teke oza copain na yo, bien copine na yo, o luka lisusu, o kende soki wapi, soki bananso te, kaye wana. Ndeti Christian ndisu. Ndeti Flori Bale Komboso, Fabrice Malita. Point ninte, Frankile Mbandu. Obongi sape mama, na poko alelo bo se retrouver, David Olito. Ya nangai. Na ebi ke yo ba koto na kuna, osaka na rate. Na pesi merci na mama Gidi Bisengo, ende mutazu ba image oyo. Merci na Patrick Nsala, ende mutamonte yango. Tokutani bala sima na émission mususu, merci.